Il y a vraiment passé, vraiment, mobile, wana akuti mwasi na ye, muninga mwasi, donc ba osa l'amour, ba omi balé. Bon, na mintu wana nga na okondene na nous mwasi te, nous on parle muninga na nga mwasi, il faut te bana nous le pourquoi. Ata pona ndeko na nga te, likambo wana déjà mutu monta sepela nango. Mais est-ce que ça quitte mobile? Olimbisa to olimbisa mwasi na te. On est là biso ba semiki te. Nga so na ye na kuti mwasi na nga bongo. Ba pona ndima keta mso za satisfait te et pas na ngai. Fona mona peut-être na peni moko ya plastique o eleki ya ngai. O eleki ya ngai peut-être ya ngonde o ya ngata mso za kamke o an loko eza mulai mais na kuti na muninga ni mwasi. Mwasi o ba lobela. O ye akuti eza nani bandeko. Ya tata mwasi. Ya mwasi ye moni ba sa makamwana na mwana ye. Est-ce que c'est possible? C'est que tata mwasi na bango za amba makambo. Polo nyango esila ati ata bolingo kutu mibalo ba deveja biso le oto na bango te. Oto banda na bango le oto na bato na mibali misusu. Boya bomba le ko esila te. Oui voilà, to seka pour toi na kandate sengolo ki makasi info 16 nde makambo. Émission Abino sans frontières magi beaucoup mwana mongo lelo na cédé micro. Hein? La suprême de la presse a cédé micro par Suprême Gogan Yemoko Azopesa. Michel Lelo, Suprême Gogan, micro yango. Merci beaucoup à toutes les internautes qui nous suivent de partout à travers la www.info 16 Yemoko 16 mm. Voilà donc ça se passe comme ça désormais donc Magui Bokoumou, Roquette Pété, la Suprême de la presse en featuring avec Suprême Gogan, le king de la presse congolaise donc Bozo Babilengi. Oh donc faut ça quand il prend du moramango pour nous partout. Voilà. Aujourd'hui, je vais inviter dans le plateau, mais tout sur moi, je suis dans le cadre de STG. Mobali, à Banana Mominae, à Kematanga, dans la Porto Boga Likambo, à Kematanga, à Kouflaki Tante, dans la bataille pour 3 jours. À Tigui Momina Palais, non, Babotité. C'est-à-dire que, Fazonga, à 4 matin, on a un boulot rapide. Abenga momi, chombo sonné, mon yambate, ça commence à être comme na porte à parler, alors qui momi a gang na boule ni c'est soif des ça le mo boue. Mbala non les lo c'est que na kangi moi c'est nga na mbala mutu dans ta chambre. À côté boue, basi na basi, ba aussi sani. Na habité soki zaki bandeko baza so ba ça ndenge nini. To so ngona bandeko sikoyo mobala kangi momi na ya parler likola mbetu balale lié et pas mona mwasi botsana misap bo sisane azaki abati ndeko na singa otanga komona ngate papa Suprême mais ça les missions na bandeko sujet bon me repère nga idée na sala nini baba na marge pour les meilleurs pour les pires mais est-ce que pire ngo vraiment fasti poti maka mwana ngwa na ebité to solo ngo donc ndeko na nga fungula caméra. Merci beaucoup à Odile Odia, l'Afrique du Sud. Merci beaucoup à toi, Banque mondiale. Les vrais exemples à suivre. Je sais bien la maîtrise haute. Merci beaucoup à Edouche Kabouikou. Voilà, nous allons commencer par la propriétaire. Il y a émission Yemoko, Magui Bokoumou, Topé ce micro. Expliquez expliquez bisonana. Yo, maman, on sent les années. On sent pas les pardons pour expliquer n'habiter. Bon, normalement na kawana pour nangai. Il y a vraiment passé vraiment mobile wana akuti mwasi na ye, muninga mwasi donc ba osa l'amour ba omi balé. Bon, na mintu wana nga na okondene na nous mwasi te. Nous on parle muninga na nga mwasi, il faut te bana nous le pourquoi et ça là qui a comme na niveau ya kobimana muninga ni mwasi. Peut-être il est un ça ne va pas na couple wana, peut-être mon bal azo satisfaire ye bien te. Yango na sali recours na muninga ne ya mwasi. Mais si mon bal akuti bango bongo bon et dépend quand mon bal na so kwa kolimbisa mais ngaso bakutinga bon on senga na ka pardon hein. En tout cas on senga na ka pardon pour na bolingo ça pour le meilleur et pour le pur. Pire et ça na tima boza pire. Donc comme baba na ki
nzamba babana ki tina église letebi bango nzamba pamboli bango pour les meilleurs et pour les pires. En tout cas ba bakande ba bongisa en tout cas mobala limbisaka mwasi na ye avant ça mwasi atuna le pourquoi mwasi o aza marié azobima na muninga na ye mwasi. En tout cas yango kana ngana lo balele kwelinga lelo kweli yo bo santi ke na kwa kolobango bele parce que ya kaba na basi ya tande nde kwa kolobango sina mputu yo mono nde yana ngo vrai. Bon, na moi si na mobile na moni muto a condamné te. Na ndeni? Mais fait to yeba pourquoi moi ça sali bon. Te ngalo bi maman oyeba te. Na bi effet de salami. Bon, tout ça boy. Ndeko na yo mobali Abdallah. Nenga bala bongo sko okuti akuti momi na ye na mwasi mutu likolo ba bengi ko take ndeko take yaya oye osa nini. Tuno na kana suku. Ah, tu wana otumba. Ah, te wana. Ona otumba so daki poser pona ndeko nao. Te na otumba non. Ata pona ndeko na ngate, likambo wana déjà mutu monta sepela nango. Mais est-ce que ça quitte mobali? Olimbisa to olimbisa mwasi na ete. On est là biso ba semi kita. Ngaso na bino olimbisa te boso mobali na limbisa kasi. Umoteke ngana nangelo te. Waso na mamba mwasi na mobali. Tanto mobali olimbisa mwasi na e. Na surprise mo kana le so ona bombi. Mais to kana nu ndeko plein sing. So zaki yo okuti mwasi na yo likola mbetu ako ganga et puis jonga la bininga gangela ngapana no mena ganga bongo te do sentiment kaka makasi ofungula porte chambre boye il était mon père me buka ye mais muninga mo mi doit misabi yango ganga bongo marié bubala na ye osani. Merci Gogan pour la question. Ce qui n'a qu'à répondre, nazong na muke pa ya ndeko magibo kongo ndenga a lobby que non peut-être moi sona azalaka insatisfait pa ya mobile na ye. Mais ngaso na ye na kuti mwasi na ngabongo le ba pona ndima keta mso azara satisfait et pas na ngai fona mona peut-être na peni moko ya plastique o eleki ya ngai peut-être ya ngonde o ya ngata mso zaka muke o an loko ezamula mais na kuti na muninga ni mwasi a satisfaire rinani net na iloko ni parce que elo mo ba osala wana izate. Parce que tout d'abord, si c'est un mobile pay, soy au Sénégal, c'est na sisaka. Alors, muninga na moi si azo si c'est yo kaka binombale bozaka basi c'est de n'importe quoi. Et là on est na kosa été oya zo sala. Or on nga kutina sala yenda zo sala ngote. Directement on a fâché fort. Donc na effacé directement. Alors asu moi sinangate. Mais blessé na kacho malobate ndenge si pas malobi ke moi c'est azo ganga. Mobali mo azo réclamer bi moi c'est azo ganga. Et moi ça ganga bongote dans mon balé mon cas sosola un super année pain puissant le bandé ni peut-être que à pain puissant alors ça fait mon bali pété moi ça monique au lieu que nous en banda moninga mobali nazi moninga moi c'est pour couler dans ça imiter comme que non na bota mwana ya libanda mina foyer na ngai non mobile tout d'abord à comprendre qui que ba cri à moi soit ils ba cri à sentiment par rapport à quoi parce que moi si na tant aux alaka ba cri oyo a poussaka ngoto aux akanaï directement sentait que non mobile à s'attendre même pas qu'à écouter na mninga ni mwasi ya yo ka ba cri à sentiment croyant que étant na écouter na mobile mokobo non na kuti na mninga na mwasi donc c'est de n'importe quoi et là monter ba osala wana parce que ngata on ozaka na yepe o ngana sala kai ba cri bimisaka yango wana na mninga na pe mwasi a osala yango wana na même pas na temps ko tuna ye pona ni na sala yango donc directement elle sort de ma maison donc on a effacé na mémoire na c'est tout yo ngolo bani ngana lo baboye bino mibali bozala kaso kangi mwasi bongo obengani boto biso basi to kanga bino mibali pourquoi to limbisa pesa bless na pesa ngaka non biso to na mitema ndio yo ki pasi ngapende na yo kapasi e atenga za motema plastique yo limbisa dino za motema musuni o yo kapasi non po ngai pende na za boye so ke mobali na mwasi bon na nde to zala na kona ngapo limbisa yepe so pa kainga ko ta pesi pourquoi pas pour anite. Est-ce que banda mukili et banda oso mona femme moko boye aza marié na mbali moko na Kasavubu femme wana aza susu marié na mbali mususu na bandali mais na mobile isala maka naza na deux femmes naza oyo aza na ngiringiri
oyo aza na bandal. Donc ce qui veut dire que mobile a kotika la mobile moi ça kotika la moi si. C'est pas du que oh mobile a sala yo pe moi si faut sala. Parce que na bolingo mobile aza na biloko mususu a sala yo moi si oko sala ngote. Bien sûr to ça ba to biso nyonso mais mobile aza mobile moi si aza moi si. Donc oki jamais ko se comparer que yo pa nini mabe o ngana na supporter yo ko supporter ngote jamais. Parce que ngana ozo ende swena yo ozo swena ngate. So na zui o wana mususu pe na ozo swena ye mais yo ozo swena ngate. Yo ko ça ba n'importe quoi parce que na lingi yo donc mobile aza mobile moi ça aza moi si. Mais blessing, est-ce que yo aux soit moi si, mais na micho et comment on le contraire. Ba fois mingi to mona, makamuzo kana kacha bandong to yebate. Papa taneka papa to mona ka mbala manandaku. Mais mutasa makamnyo teza mama. Donc ngapo nanga vraiment papa na alim zeneka moi si na yepo, ndenge ba memela fois na ba mosepe to yebina bisote. Ezali kambo avant ta moi si na ye, atuna moi si pourquoi ça li bon en tout cas ça mtema olimbi ça y. Mais qu'on soit charge, bien comment on soit raison car pour non mon bal cause na dit basi yo comment on doit raison ils ont raison tout le monde là le quand on bolingo soit qui ne beba au moins na domaine na bolingo acte tout moi soit opposé na bolingo pas mobile ya mabe histoire aka ya pende moi na mwasi tout ça la teke pour nous ba mi ba yondo mto za soit na on a 3 basi 5 6 non et le quand on nzamba sala ngo ba mekisa ngo mutute ya teke mekela nga na mobile nanga après nga lobi pe na te to longo lelo kwa na yoka suko loko parce que na moni boki nanga na mwa mburi to garder na babana na biso ya munene suko za nini bande ko ngai na bomba ko comme surprise moi si ko ba lobela o ye akuti ezanani bande ko ya tata moi si ya moi si ye mo ba sa makamwana na mwana yi est-ce que est possible ndeko ya papa na yo ya moi tata moi na yo bon ça ne qui lesbien na ndako libala na yo maki bokungu défendre no loko défendre ndeni tata moi na yo nde so mo bana ki musala ayaka chaque jour pour ça ba fantion na kata mbetu na tata moi no propre na ebité. En tout cas vraiment hein ya wili pesien donné bataninga olobate po neti ngana tata mwasi na ngai ah ouais comme kindoki en tout cas vraiment na bane ko défendre comment na zo comprendre en tout cas wana vraiment comme sorcellerie et ko bana kindoki donc on a tout défense à mutomote mobile en tout cas azwa ka solution aboya ka moi parce que moi si abi moi si alobanine moi ça le aloba ke ma tante m'a rendu lesbienne donc azalaka mukie tata moi ayeb se ke no kolinga mi balite mi bali bata mabe ba osolo mabe tata moi nta simene mabe mutaliboso tata moi nta sise mutaliboso po nini tata moi na ye mobali asaka mabe akimaka na bilo sandaku abala moi mususu ya kota ko mwana ndiko na makamana mutu ke okolinga mobali mbala mabe ti moi sa para good na fox le zendeni no so mobali ki musala ya yaka donc moi même mobali osaka na ebité atabino mo blensi directement sur total spirituellement c'est la sorcellerie parce que tata moi si wana aza papati aza papa ya mona wana donc tant ou déjà au commencer à bloquer wana directement tu le fais avec ton père au ça on a papa na yo donc ezako ne loro moya ko discuter wana te parce que les cambo na zoloba même pixelo mécano motema ya Jacqueline Costa na Suisse ba vous la même avis na so ba yoki histoire donc directement moi si wana donc aza susu aza donc tout d'abord akena na famille na ye ba ke ko bongisa parce que c'est la sorcellerie parce que so total na tata moi si wana na nzoto boya aza moi si mais so total sikoyo na rang familial azo représenter papa na ye donc directement azo ça rapport sexuel na papa na ye c'est la sorcellerie c'est grave c'est pas normal le tolo famille za kokabona makasi mais mobali sikoyo le labi na ngai supreme gogan na linga momi na nga tellement trop to bune to utne na passe tina comme na lena mbongo boye no ebate na kosala nini famille ya bango pe mobali muta pression mais ye jusqu'à présent magamu ba action na mutema ala espoir kabona mobali na été s'il faut beaucoup conseiller ala na blusu beaucoup conseiller bon nga vraiment pona ngai nazo conseiller mobali wana bolingo pesa ka pona batumi bale asa net chose aki moi sim daro koute pe na makamba bongo
msu mwasi alinga alimbisa po biso basi tozala na faceta olimbisa tokokondani mwana mwasi wana peut-être que azalaki envoûté depuis bomwana na ye peut-être que tata mwasi azalaki ne ndoki envoûté mwana nièce na ye akoti mabe na mutu mpo ye moko abanda koutilize ye en tout cas mobali vraiment au lieu ya kodivorce so boza na parrain mpe boza na pasteur na bino en tout cas bomemaka wana mpe ya na église en tout cas mwasi fo leka na délivrance peut-être tata mwasi te mutu envoûta ye wana eza sorcellerie après baoyeba nde baobongisa mais mobali atika mwasi ne te pour eza yokali kamora monene ekomeli mwasi na ye peut-être asalaka yango inconsciemment eza komoko eza mosu eza spirituel surtout omonaka misu mbale bobokuti bango msu mpe eza spirituel mwana bato azala mpe envoûté mpa tata mwasi na ye nde asalaka ye bongo en tout cas papa soki olingi mwasi na yo tala yango na cadre spirituel mema mwasi na yo na église bokata balia wana olimbisa mwasi na yo bozonga ya bino vi na bino zéro en tout cas mpo na ngai yango wana blessing s'il faut pesa conseil parce que mobali alobi jusqu'à présent na motema alingi momi na ye aomona ndenge okabona mwasi na ye te malgré mabe oyo eleki mais famille mobali bada très desi ekosimba susu te oyo na bondoki fo okabona ana posa lisungi ana posa conseil na bino so bokoconseille nini bon bolingo ezala likambo ya motema eza likambo ya bato mibale ya mwasi na mobali ndenge olobi ke mobali azokoka kotika mwasi na ye te parce que aza na bolingo ne na motema oui ezali eza na bacouple ya bongo lokwa ezefiki tenge alinga mwasi na ye magloire vavala mpona kokabola bango mpena eyaka mwa pasi ndenge ndeko magi auti oloba basala nzambe bazali mpena kopena bazosalela nzambe vraiment en esprit et en vérité donc eza sikoyo likambo moko parce que tu vois histoire wana mwasi abandaki yango déjà dès le bas âge na tante na ye donc c'est une chose déjà oyo esekolaki donc comme eza spirituel donc bakende na mpa basala nzambe baprie mpona bango bakata balien wana donc bakata balien wana et puis arozonga na ye normal donc ezalaka likambo ya décision ye mpe mwasi azwa décision donc eloko nazala kosala peut-être nazalaki inconscientement nakosala yango su te donc azwa décision basali apasser na délivrance et puis bazonga na bango vie normale voilà mwana mwasi wana yo kenda kosuba to rappele okenda kosuba mwana mwasi wana abimi na ndaka libala na tata mwasi na ye moko bazaka balesbe bandaka na tata mwasi na ye sikoyo mobali mpe alobi ke ye alinga mwasi na ye amoni okabana mwasi na ye te fa mobali bamosa préfo mosa bima na pale conseil noko opesa bango bon nga conseil nako opesa bango eza kaka ke un homme mobali alimbisa mwasi ne kanda azwi décision olimbisa ye de deux baluka basala nzambe tantôt eza lien ube ezali omoke banda bakoko ya bakoko na bango so bakati baliani esili bacontinue vie na bango mais sikoyo ata baluki basala nzambe blessing mwasi mpe azolela mnono alobake akokabola tata mposa bango bongo tata mwa pasi parce que abandi yango banda bomwana na bolingo wana makambo wana eza basentiment mosusu basala tata mwasi na ye epa mobali aretrouva yango te oui wana se ekomaka mosusu seke tata mwasi na bango aza yamba makambo po leo nyango esilaka te ata bolingo kutu mibali oyo badeveja biso leo towana bango te oyo tobanda na bango leo towana bato towana mibali misusu boya bango bali koosila te poana seke eza mama mosusu eza na se moi je croyais que ndenge olobaki ke mobali azalaki na bolingo ya mwasi akoka kotika ye te na part ya mwasi mpe ezalaki ka idem mais or mwasi ye azalaka na affection ya relation wana na tata mwasi na ye non so mwasi azokoka te ekabika okoka kotika tata mwasi na ye te non inutile laki nango pa basala nzambe directement natiki ye acontinue vie na ye na tata mwasi na ye nga mpe naluki mwasi na nga mosusu na babala oyo tosala foye na biso malgré bolingo ezalaki mais so nga nalimbisi ye ye na motema na azaka na bolingo ya eloko asala na tata mwasi na ye omoke à mon absence acontinue ka toujours kosala yango alors pour ne pas nakutana na bamakambo wana natiki ye acontinue vie na ye na tata mwasi na ye puis nga nasali nzela na nga mosusu non blessing omoni eza spirituel tu vois soko lobi o abandonné mwasi te na tatiki mwasi te na passe a aider mwasi na ye oyo ezolobisa mwana mfi wana eza baesprit mabe eza baesprit mabe oyo elati depuis bomwana tata mwasi na bango akoza aza mpe ndoki abande kindoki ezaka moto abomaka bato moto apumbwana bute wana mpe eza sorcellerie comment okozwa tali ya koinitie mwana ya ndeko na yo na makambo ya bongo oinitie depas ya mwa moke ti akoli nango ekoti ye makasi eza kaka likambo esenga basala nzambe en tout cas papa vraiment
ngai la suprême de la presse conseil na opesa yo omoni oyo ezolobisa na kotika tata mwasi na ete eza ba esprit oyo ekoti na nzoto nde mpona voir même jour ya mariage civil na bango mobali baoka te suki mwasi akabonga mpo ala na salon basala suka même makambo azoko avoué nayebi te soki mobali yango aza motema ndeni yango mpena po alimbisa osala mariage civil mobali azo na salon tena mwasi na ndona kwaki babongisa mona ok baosala babétise bango jour ya mariage civil wana fi batuna tata mwasi bien wana eza su normal te wana seke ekomi kindoki wana vraiment balukaka basala nzambe mpona boye eza mo impossible mpona traiter problème wana na façon ndenge ye bolingo yango ndenge ekole epa tata mwasi eza un peu difficile wana ekomi kaka basala nzambe nzambe ye moko akota mamba mais basala nzambe eza problème te tu vois au monde eloko eza spirituel même quelqu'un qui est sorcier alors pour qu'on a passé la délivrance et que Aza la délivrer, il faut d'abord y mokan dimake, nazaka ndoki et nandimi ko tika misala ngo pour qu'on a la délivrer. Vous voyez. Et maintenant la fille Aza kondimate que donc y Aza ko garder toujours relation na tata moi sinaï. Pourquoi c'est la délivrance? Faut un dimat. Oui, j'avais une relation amoureuse avec ma tante. Alors nanina za maintenant délivrer. Siko yo faut bosser nga délivrance. Vous voyez, afon le moté manayi. Mais il y a zo fongo la moté maté toujours azo garder ka relation na tata moi sinaï. Même ata basali délivrance. Et ça il est mort, il va délivrer, mais mon thème est Ezaka Yokangama. L'objet aux ongles, on a tellement signé. C'est comme on dit, comme tu as un niveau qui est passé à la mariage civile. Mobile dans le salon, à Okata Isuki, mais il y a moi, ça n'a rien à dire. Alors ça m'a kamna tata moi signé. C'est quoi donc, tel vraiment, tel, on dit diable à Bundisa Aliba la Makassia. Alors ceux qui au monde qui oh déjà on va comprendre que nous habitons dans la biso ils ont la place. Il faut toujours la mot délivrance. Tant déjà délivrance c'est zoyati. Moi ça zone de manière délivrance c'était ngai na zo ba ke nga etant que mobali na otika moi swana. Donc à continuer les relations na tante na na luki une autre femme. Mais blessing webi que délivrance er tolo baka délivrance za ba procédure rebelle. Er muto normalement zo ba na zamte amakas mais er okuta mo sel na nzambe. Mo sel nzambe ko ba ndenge ni ako convaincre ye na parole à nzambe. Ako ba ndenge ni akote ce qui mo sel nzambe te moi na malamu ako convaincre ye andima ko kata relation ana. Ou soit azaki tudi na ye mo batanga balaki fallait le gona pe na mbonga pona apesa mboba ki tuboki tunatika mwasi po eza su normal te baba de bandondo te omoni tout d'abord non ezani parce que ngamu tutokabola na intimité na présence nanga yo intimité il faut continuer na tante na yo et comment ko ka fona tika non yo ki no kuswa na pasteur faut on dit mango pas pasteur tout comme pourquoi que pas pasteur au sali semblant ponga otokabla no intimité nga o mutu na bali yo et pa na ngai oboyi kondimake okaboni na tante na yo donc na personne autant que soit na pasteur oko ça peut semblant et pas pasteur non pasteur na kaboni na tante na nga mais no mutima wibika relation na izaka à quoi c'est de n'importe quoi on est à esprit un cube ou babaka esprit un cube exact des moments où ils ont il faut que basala nzambe voilà on bien bata bandundu te parce que on c'est kintsudi en tout cas vraiment pour nangai na moi suis kamba lobate ambassadeur Monsinga na Suisse na mali kamba lobate neti boy tata moi na yo moko et bien ta blessé ça papa na ye et ça ba lien moko omoni ba famille mususu batanga mabete po babala tu vois et on ba lobaka bino be mibali avant bobala ba famille bo kotela wa za ti famille moko neti za neti na eza na lien moko boy peut-être ba la kele bon depuis bo koko na bango kezala bongo yo pe mobali bino pe bolingana mo sambela te avant opona pe moi si o sambeli pe moi ça bala so moi ça malamu ko neti boy vraiment ngazo mo aninga olobate en tout cas vraiment ba pare ba conseiller bino nzamba la so moi si na biso ke nzambe na makambo na longwa banda Adana Eve ba pesa déception nzamba na mamba ya shwa bolingo nzamba kota so mamba na te akota ngo sute po Adana Eve ba pesa nzambe déception. Et comme yo moko po so tali to zong na Bible Adana Eve tomba lembuma tangu ye nzamba tuni adada benini ngai te tuna mwaso chaki pembena azungi selaki po ada nzambe mo mtasaka mwasi so mamba bolingo ya biso na biso moko to longa na nzambe parti akotana poti kona ta nzambe apena voilà c'est par ici ne to ba toujours que nous avons mobile soit fort et nga roloba koyoka mingi obiso lobité koyoka pe mingi o liboto na lobité yo ke no intérêt na yo et loba nini parce que
ezalaka batanga mosusu mpenza mosusu motema econsidéra biso koleka biso bato toloba physique baboye. Donc écoute ton cœur et puis zala calme. Non, c'est un saut dans le temps. Si tu as parlé, au monde qui est là, mai wana, ok, nous faisons yo mon mabanga na mai. Bon, qu'on réfléchit nous, et on faut ça parce que ça pas c'était pas dans lobby, attends pour nous limiter et puis au départ pour mon église, on a pas même temps que l'église on a dit. Tu vas passer à l'église seul avec ta famille, pas que téléphone dans la famille na bino ko. Au groupe pas dans on dit ma fardo, il y a pas tout c'était. Et ça m'a bé. Voilà. Sinon, tu bandes na yo, tu bandes na magi, tu bandes pas sinon. Dernière parole na yo ni par rapport à sujet et puis au bord on a mis ballon au bord. Pour maloba suke suka te to kuta dans kali susu. Pour nanga na ko loba kaka mobala za kimia quoi. Aza kimia avant ça mutuni calme ay belo ni on sala. Moi bangue ça là ka moi jar ma bangue ça là ça là ka moi jar babi moi ça poto ya solo wana lokuta ta kena poto tanga 4 ans na banzela maman mapa chi ma boule ma copie de moi privé so moi sina beti moi kata fumba ye mon bote lisusu na sabe miniki wa pi vient na ngai bielo ko lo ba trozate yo yebi mbote na tite madilu babi yende muto dirige makamba papa na bango yende makambo mbote lisusu na dans place ozali yo yebi to so. Merci beaucoup Arda nasina boka merci beaucoup Arda na boka kiyo no c'est la retour nango parce que nga senga ba na caméra na boka na caméra so beka na caméra Arda je te salue depuis Paris depuis Paris dans France je te salue. Maki dernier mot na yo te pour nous clôturer mission na yo mais moi conseil mukie et puis au bord dédicace te yo peut conseil. Ah vraiment en tout cas na sujet vraiment na conseil ka mobali pour servir ma réunion sur ça ka mobali servir ma réunion ça mobali mo comme d'habitude dans six makam oyo pour yemo petanga kutaki bango so palingara sile kama on pekara na ndena ba omisa demba zaki wana abeng pe parrain en tout cas linga pa na famille te de fois mo makam soupe tolobaka to bisa makam libanda mbangu te ce que yo za besoin moi si mes famille telemi mais ce qui okutaki bango oui était comme ça passi so benga ta ba parrain bolki ba serviteur de dire linga sala kaisila kaka a huis clos mais pour nanga vraiment moi c'est ko langai na ko bambeli bangati donc fongolaka mutema luka place olimbisa vraiment limbisa kaka pour quand ça ta bolamu moko batono se bo passer na éviter combien de temps bo sali ya mariage avant bo bala na ba bon moment bo pasaki mara malamu wana e bo matama be moko ya sali malgré banda kala mais quand on ka moko pour un peu force ya kolimbisa vraiment en tout cas ambassadeur mon singa wabina ngana boka tina boka kana suka. Voilà blessing et simba liste ya mabanga anga boka sko pichuntiala lukisa lukisa nga yeko boka kama dina boka loyi tulongo pichuntiala lukisa pour ala liste ah tant papa na bombe na poche o baka sa papier kas. Bon merci. Tout d'abord na personne un conseil pour mobile wana oyo moi likambo ekomelié aza moi sinayo so monique aza na cœur ouvert andimi ke makambo za ko sala andimi na yeke no bol ka basala nzamba zo délivrance mais na délivrance bozongela foyer na bino normal ningeza parce que aboyi na délivrance vraiment tika parce que wana ekomi déjà makamususu ba dédicace ko zanga te pixelo mécano motema ya Jacqueline Costa na Suisse donc ya bino ngwana Tani Kutangiza na Londres yango wana Nicole Esther Kitabele la mère de Blessing ma mère Olive Kaninda général Pisusi ala yoko babena boka te pour na sasalio na yebi ko solisai c'est fiki tenge motema ya Magloire Vavala ya yo yango wana ici Mavinga Poupée Noire Sandra Dimata beauté divine maquilleuse Sandrine Makengele Pascal Yombe Bank of America motema ya mama Mujinga babi yondo simbi fongo la banque pesa ka ba fongo la donc masolonge fongo Sylvie Luki sababi si déjà la baro yondo sola bien solo la brother Mavinga Pegio ka donc ya bino yango wana Jilim Putu Tambwa babi
yayo yango wana babi donc to senti 2019 babi makambo bien na king donc yayo yango wana goga na suki wana po babi so na continuer bo senti liste on reprend le numéro de téléphone. Ouais, Blinsing numéro na téléphone ezali plus 243 89 72 83 768 plus 243 89 72 83 768. Yo babenga nga manager no yo benga nga mozi tane bowela ate babenga yo kasi te oboboka babenga yo kasi te nga manager no kasi te babenga manager na kati. Voilà donc c'est par ici que moi Suprême Gogan le king de la presse congolaise le général ezaki mission na ngate ezaki mission ya Magi Bokungu mona munga loketo pete la Suprême de la presse a pese nga micro on a développé moi sujet au muke la pese na yemoko kaka nda créer qui m'a pese nga na sima moi micro par respect ya moi espèce qui doit na na makambo yo. Merci beaucoup à toi Magui. Je dis merci beaucoup à toi Banque mondiale le vrai exemple à suivre dans l'Amérique. Merci beaucoup à Givenchy toi père double. Merci beaucoup à toi Odile Odia. On a décidé de faire tout Magabi 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 nakata pleine hein. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Edwige sur la banque on a beaucoup merci beaucoup à Edwige Kabouikou. Mon apôtre est Tongo à Lagos. Merci à la banane, la patronne, ma patronne, mon thème Jean-David qui est pour Coca-Cola. Merci beaucoup à toi. Na pesi mukole mission micro na ye a clôturer mission na ye a clôturer mission. Merci beaucoup Suprême Gogan the King Omega Monde Zalaka. Oh biso to yokana te en tout cas biso vraiment na info 16 en tout cas bolingo zala makasi na ba chroniqueur nyonso bazake longo na biso talaka Suprême ndenge asenga ba bien. Oui nanga pena ko remercier ba vie nanga ba seruta nanga bana poto tongo hein Fiston Malula est morta na kata Suisse babi Fiston Malula yo bongo na Magi Bokungu mwana mango loketo pete la Suprême de la presse de makamonde angwana na bosanité Komba Yunga mokonde Espagne Irène Ouantara la parisienne Irène Ouantara un moi appelle ça la pe bien tala kayo grand prêtre mère na bosanité Yemoko Aaron babi le grand caméraman nazana sima caméra yeso na PC bambote ta ba na okata image ma flou pourquoi pas Adolphe de Switzerland de moi ya Willy Pezien de moi Clovis Nyoka laissé na Dubaï Suprême Gogan olinga baksanini non yoko baksezaka ki biso tolinga na biso ino bayo bokana to kana raté mon ke mission na yeme na azu micro na azu bato commandement donc voilà bo s'abonner na info 16 mm à très bientôt kitoko ya mona moi simoko na kata info 16 ba film ko ta mais kitoko ya mona mota titre kitoko ya mona moi simoko donc na mutu na kata mariage batuni mobali est-ce que olingi premier pour le pimba la vie oui parce que moi j'habite et banana ils en a filmé voilà. Merci beaucoup beau s'abonner toujours dans info 16 bobo ça peut-être qu'on s'abonner à info 16 Nzonding en tout cas vraiment bon ça ba film bien ba film belé ya qui tourne en tout cas bye